monde bolbi abimé été c'est pas besoin pena temps yo kapolo nini au plus on a le réseau na trop champ ce boyo qui ont bien peut-être boyo kapé via ça qui n'est donc après c'est un mot escale là qui mon apoto idéologie belé mais oyo non c'est lombanza o to lo bambanza oyo ça pena ba fro mix ça ba rumba tezani tizala ba fro OK là na niveau likolo moi niveau ekendele on a donc ce ba bois et puis na ba no bois pena na bois na kilo na donc Musika, le président Mohamed Moleka. Déjà, moi, tu peux papier, est-ce que tu mabanga? Non, bon, mboka lisanga. Lingo. Yango isala ki ba progresser. Donc voilà pourquoi en tant que leader en mboka ndeza la kaka. Yango tindika makanisi musika. Bah mon a petit titre à signal on a béret rouge banza bomoko mais béret rouge en bazango ka te béret rouge avant déjà fin du mois il faut bima déjà poser le bana jobo so bimi bina ba banda ezaka pour ba confirmer na ba artiste musicien o musuba ba kombo ya ba to ba sama na mboka o te mikolo so ba yoki nzemba boyoko béret rouge. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Tout salande makam. Bienvenue fidèles téléspectateurs, merci beaucoup. Nabandero Nyonso Balinga R Zumba, journaliste à l'équipe Barona AA, Moukolon Tougou, le seigneur de la ville, Mohamed Moleka. Merci beaucoup. Na émission Nabino 100%. Balobi bientôt. Masolo Zobé, Masolo Djobou. Et ça la tombé avec qui avait Ridi Boyoko. Papa possible. Béret rouge. Balobi Moutounir, surtout dans Mboka, on a Johannesburg, Oyo, na Cape Town, na Durban. Bamolata ba béret rouge. Béret rouge, ça nini mbanza bo moko bana oyo ba ndeko oyo ba yaya oyo ba frère oyo ba patron oyo ba sala honneur ya mboka oyo. Nasi ba mise tout ba yaka batunda ka mbanza bo moko ezala ni mbanza bo moko yani. Alors nazo yamba ndeko na biso papa possible Ridi Boyoko oyo azo mise lo mo kala minte so ko sala entraîner na ye pour toyoka to découvrir te ba ndenge nini mbanze zalaka ndenge nini béret rouge zoya Ridi Boyoko papa possible pour ça la entrée ndenge zalaka kaka papa possible yoyo sali papa possible Nazum potion comment là qui mezali to sepela to yambayo na émission na biso 100% vérité pour la vérité ndenge zalaka kaka béret rouge eza roya ba ndeko belé bazo ba te béret rouge eza nini béret rouge eza nini Ridi Boyoko do préparer béret rouge c'est pour na banane. En tout cas merci, donc on a passé juste pour passer message que tout ça déjà dans le studio. Donc préparez-moi au pismo, moi single mot béret rouge. Pourquoi nga na loba mikolo na ba langage que biloko longo ya li to ekomi rolia na munoko parce que bazo tonda zo boko la suko batu donc c'est-à-dire ceux qui va gagner na misu ya batu comme ka ta ofunga munoko pour monde aller ba ko voir msu au filmer mais ceux qui va gagner na misu avec les anneaux à l'aise ba mona te pas possible comme muto ya ba cesser donc béret rouge ça que ba jeune mon boy bazo lutter vraiment pour l'avenir na bango ba o sala pna que tant comme il y a bango quoi tant il y a bango et puis ma campagne n'engage à élaki ils sont sous bon côté les bosses de la quoi blomo ba négligé cette fois-ci ba kanyimbo ke petit kalibongo et ça ce que confirmer na ba grand artiste ya mboka ba vie na biso ba artiste ba ya na ba massa na ba nyoso ba ya ba confirmer ce sont de mêmes personnes ceux qui au en Afrique décide que bango bazate te o la linza pena bana ba ke ba classe te ban ba sa lo monter parce que pour te confirmer bon quand tout ça qui ba lauréat jobo to confirmer qui biso tout ça ba courage ba guyo ya mboko likwa ba lauréat na to sitaka le lorsque to tanga ce que groupe Moboye béret rouge mbanza moko donc toujours ne ba l'union fait la force ba sangana ki bazana unité ba na bolingo donc bolingo yango isala ki ba progresser. Donc voilà pourquoi en tant que leader en mboka ndeza la kaka yango tindika makanisi musika ba mon petit titre ya signal wana béret rouge banza bomoko mais béret rouge ngo ba uzango ka te béret rouge avant déjà fin du mois il faut bima déjà poser le bana jobo so bimi bina ba banda ezaka pour ba confirmer na ba artiste musicien o musuba ba kombo ya ba to ba sama na mboka o te mikolo so ba yoki nzemba boyoko béret rouge et ko permettre que
so na ke jobu de fana tanga batu bo donc voilà yango to yoso on ça déjà annonce na ba musicien ba za libanda so ko lingo ya comme ça no yo ko ka beret rouge au moins ba comme nous so lingo ya no na mboko yo il suffit ka se référer na beret rouge oye ba prêtre ni baza parce que tant on ba déjà beret rouge na bi que c'est une association ba c'est belé mbanza mais na nenga idéologie ya zoom yo ebito tanga ba tutu pete ba nyonso ba tanga mate tutu pete mate ba plus de 5 quelques to aux attends autant plus de 5 quelques personnes wana nzembe ko za msupe 5 minutes parce qu'on a 5 minutes déjà dans les la sélectif donc c'est ba boakio na ba makamona te so bilité c'est que faut le Mohamed Moleka et puis recours exalaté pour ça structurer ça bien ba structure na pe ba lauréat ba tumingi ba singa ba bima pété c'est ça normal ça kutana na fe na moko boy bona lo ba kombo ike ngunda sisikinti ya bima na ba lauréat alors ba ke lokola ya bima ba lauréat ba onyo ba sana to ba bana bango eloko te ba maintenant moni ike ngunda aza lauréat ata msuna nzembo nde bolbi ya bima ete c'est ba bazwa pena temps yoka polo ba nini option na lauréat ina trop champ ce boyo qui bien peut-être boyo ka pia za ki ne donc après c'est mot escale za la ki mon apoto idéologie belé mais oyo non c'est lombanza o to lo bambanza oyo eza pena ba fro mix eza ba rumba tezani tiza ba fro OK on a niveau likolo moi niveau ekendelele wana donc ce ba boaki et puis na bano boka pena na boaki na kilo na donc musika le président Mohamed Moleka déjà moni tenda Mohamed Moleka na tuna sko moi batu pe ya papier ba salaka ba ko mape ko salaka ya mbanza est-ce que ba ko zua mabanga non bon mboka eza mboka oza mboka mobo ya lisanga tout le monde a sala cop na coin na e ba grand prêtre bazana ba makamolo ba vient biso ba Jean-Paul Mouyamba mon vieux Jean-Paul Mouyamba bon tangi kombo le mon vieux le lime ya sala nga bola mo ebele ouais surtout nga so na za pena bo lelo na za bo c'est grâce à lui Jean-Paul Mouyamba donc c'est grâce à vieux Jean-Paul Mouyamba donc ya koloba mingi za te mais ba kinyo bo mona bo mambo bene bo tuna tena ke sali na kina par musique donc au moins na bengi nom comme ça zoom na tindoli image lo mo parler mo telemi c'est grâce à lui Jean-Paul Mouyamba ba vena biso tout ba sala cop awa ba vena biso tout ba homme d'affaires ba coopéra ba tout bazali mais au tolo beza makambo ya wa kutolo bate yo yebi ya lo bate habita somenga ba mituka na mboko combien de fois ya lo bate et puis na iskaza lina souhaité famille Bongale Mobimba ba condoléances to perda qui sert na biso ye pina za grande sœur nga Sylvie Bongale to perda qui bon Dieu a donné, Dieu a repris bon les gars qui mais nazo yembela ndi bana mbanza en tout cas bo excuser ngai soki mko inspiration monsieur ya bana ya ninto sala yango po l'idée ya mboka mais auto yembeza to teka image ya biso bana mbanza siko na minute o héritier otana balobi bo sala ndenge nini bo kutena bino c'est belé boye Mohamed Moleka voilà bitu ke la ndenge belé voilà et puis mbanza eza mbanza eza omona mbanza na mbona ngana bengo lo waneni doza lo kwa usine mo ya courage machine ya courage et pas ça courage na bayaya donc nde tobenga phare de sininga ezobundele kolo nde bango babunda pona venir na bango pona bonheur pona bango pona lobby na bango bonheur pe ya batu nyonso ba musicien ba comédien ba journaliste voilà soki mbanza ezui biso tout de suite olé donc soki motaza na mbanza asa be forte yazaka téléspectateur temelo kwa moi riba mo boy pancarte mo boy ye alaxaka batunzela po monde to ba ba kola raté voilà monde ezaka OK comme na venir mo boy otuna ba komi na pancarte moko left yo tika lo left yo mo kota te tika ka to alaxa bino nde batotanga pas possible ya merci beaucoup toujours bon c'est la beret rouge vous a décidé mais tout le monde te on tabima omoni yo obimate omoni yo babi obimate ya merci beaucoup c'était Ridi Boyoko papa possible bomoni nenga lobi nenga leli nenga sakoli mais eloko moko to sangise ko ibise papa possible c'est vous tafuka eloko mo amukie papa possible atelo mo amukie kaka eloko amukie public SCP là pour mama mbanza bomoko ne na bomba te sala telo mo bo ya mbanza mo wana bina photo bomba mingi za trésor mutu voilà c'est pour on zo libanga yango là ah yo reconnaître tango donc voilà donc le Congo déjà il y a trésor mutu yes yeli ngakoto ya
Terminator, mécatologue. Asilisa ba mekato na motema nanga love. Papa na altri, papa ya banananga. Trezege mouti na lelayo. Fou. Nzamba yo kalosa monanga ya milelo. Zumba yo. Yeah, merci beaucoup, Ridi Boyoko. Merci beaucoup à le Seigneur de la ville, Mohamed Moleka, Mokolon Toukou. Merci beaucoup à Djokasa Cérémonie. Merci beaucoup à Trésor Malin, Mobutu, CCC Gokukuwendu. 3 fois King Kabo, King, 3 fois. Mort à Lobeka, Maman Angèle, Maman Angèle, Maman Ambanza, Maman Abango Nyonso, Melissa Rabango Nyonso, Melissa Rabango tout, Col Orchestre. Col Orchestre. Merci beaucoup, Mekato, André Mekato. Merci beaucoup, Trésor Louis. Merci beaucoup. Affiche à béret rouge, Kalamingite, Ridi Boyoko, à Panzin Teke. Merci beaucoup, Nabanderognoso, au Badaki, toujours branché, toujours pour soutenir béret rouge. Balobi, Yo, au matin. King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision, Nemaram. Tout ça là, Nemakam.